Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi tahibin tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndeko musulman, pendeko musulman. Na lingina yebisa yo eloko moko oyo ekosala ke ozwa succès na carême na yo, ozala molongi na carême oyo sali na mwa Ramadan. Eloko yango soki osali yango te ozwi échec na mwa Ramadan. Ramadan na yo, carême na yo ya mwa Ramadan eke nil, eza atana tinda moko te pa ya Nzambe. Avana ibsabino eloko yango tolanda mokapo ya Quran oyo. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Nzambe alobi na verset oyo, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Batunaki Imam Ja'far Sadiq alayhi salam epaya moko ya bandimi ou ya ba musulman, maloba ngo ezwami na livre auto bengi Man la yahzuru al-faqih ya Sheikh Sadouk, na page na yango 175 volume 2. Mutango atunaki Imam Ja'far Sadiq nini, alobi Imam Ja'far Sadiq, toyoki na Quran Nzambe azali koloba kade aflaha man tazakka. Ezali nini? Imam Ja'far Sadiq azongiseki yano, ezali mutu oyo akoganye, ezali mutu oyo abimisi zakatul fitr. Ndeye azali molongi na mwa oyo ya Ramadan. Ndeye azali molongi na carême na ya Ramadan, pe carême na ye ekomi agréé epai ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soki apesi na ye zakate, carême na ye ekeni. Nde Imam Ja'far Sadiq azongiseki réponse wana. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa salam, Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa salam alubaki, man swama wa lam yahdi zakka fala swama Allah. Ya solo mutu oyo akukanga carême pe apesi zakatul fitr te, carême na eza nil. Iza tarakaha mutaamidan, soki asali yango expressement, asali yango na kanai, c'est-à-dire azali na possibilité ko pesa zakatul fitr mais aboyi na eko pesa, wazali na possibilité ko pesa zakatul fitr te, azali épargné. Mais wazali na possibilité ko pesa zakatul fitr ou bien ko pesa la batu zakatul fitr mais ya pesi yango te, fala swama Allahu, carême na eza nil. Mais eloko odanga na ebisabino na ndenge tozoke na suka ya mwa ya Ramadan. Nzambe alobi susu na surati Shams, qad khaba man dasaha. Ya solo azali na échec oyo a négligé ko pesa zakatul fitr. Balobaki lisusu bongo toujours na surati oyo, surati Anla, verset oyo lobi wa zakara asma rabbihi fasalla. Eni kurbanini tango pesi zakatul fitr na yo, wa zakara asma rabbihi, kanisa Nzambe na yo, glorifier Nzambe na yo, tosa Nzambe na yo, fasalla. Sala swala, babi ezali swala nini? Ezali swala, swalatul Eid al-Fitr. Les mêmes versets wana ezolo bila su swalatul Eid al-Adha, Eid al-Qurban. Mais pour na zakat ezali zakatul fitr. Kade aflaha man tazakka ezali zakatul fitr. Fasalla ezali swala ya swalatul Eid al-Fitr na swala Eid al-Adha. Alors, nani yango oyo esengeli apesa zakatul fitr? Wana tokotuna Sheikh Nabiso Mustafa Mamona
tomoni apesa ki ba vidéo mi apesa ki ba ataki ba audio na ye na ba réseaux sociaux concernant Karen to tuna ye nani oyo akopesa zakatul fitr. Mutu akopesa zakatul fitr aza la possibilité. Alors to tuna Cheikh na biso Mamona ayebisa biso nani oyo akopesa zakatul fitr. Cher Mamona azali moko ya ba étudiant ya Jamiat Musafa awa na Iran et plus précisément na Koum. Pe azali déjà théseur ou asilisi maîtrise na ye alingisiko akota na komba ya doctorat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh Mamona tozali na posa oyebisa biso nani oyo esengeli apesa zakatul fitr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Rashid, pona makambo etali concernant kopesa zaka na koloba boye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashraf anbiya'i wal mursalin habibi qulubina tabibu nufusina Abul Qasim Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na pesi bino mbote ya kimia pe na sengi bolamu ya Nzambe eza na bino nyonso bozali kolanda biso partout o bozali nani oyo esengi na ye abimisa zakato zaka ezali obligation epai na ye nde tobandi koloba mutu ya liboso o zaka ezali pa na ezali mutu ye moko na sens ke supposons soki ozali parent na famille moko boye bien ozali responsable ya famille moko boye d'abord avant obimisela bato misusu obimisela bana na yo obimisela bandeko na yo to obimisela basi na yo yo moko na fo obimisela mpo na yo moko zaka ya mibale ezali bato nyonso oyo bazali sous responsabilité na yo bato nyonso bazali yo moto bokolaka bango donc toi toyebi bato nyonso yo bokola bango c'est-à-dire ekolobaki bato oyo bazali na famille na yo direct na bato oyo bazali na famille na yo indirect mais yo ndo bokolaka bango c'est-à-dire yo ndo kipaka ba vie na bango c'est-à-dire ekosenga na obisela bango zaka. Merci Cheikh Mamona na eyano oube na réponse au pesibiso. Inshallah tokobengaka yo mbala ya sima pe tokobengaka bato mosusu congolais to mutu ya ba pays mosusu na émission na biso ya sika oyo tobengi interview sainte oyo ezali koleka na kati ya chaîne ya télévision Vendredi Sainte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.